Ma mission TV, le miroir du monde. Bato ebele babengi biso o pona nini bokotia ndeko defa o lokola bino nyonso boke kuna ko sopana ba caméra ebele, est-ce que ça est actualité? S'il vous plaît, tous à la ramité mamalamu. Actualité moko ya somo na kati ya Kinshasa. Chauffeur il y a 207 abomi major. Ça fait rire mais tout c'est caté, c'est sérieux. École kwei, étude kwei pona nini? Ba enseignant bazo futa mamalamu te. Telelo ndeko wana oya boma chauffeur wana ya 207 ti lelo amonana te. Mais ndeko Silvano Kasongo alobi na micro ya radio moko de la place. Alobi chauffeur wana kima malamu. Parce que omoni tozaka na Congo a tokokanga yo. Po tozo kaka basana kati ba négociation. Tozo ba négociation ngo kaka na ndeko Kabila. To bakati si déjà na ngambo ya cash baki ba négociation. Si ko soki bakena ngambo ya cash, ba poste o bango bazali ko exiger. Cash akopesa bango yango. Le général Silvano Kasongo a réagi avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de tristesse. J'ai dit non. Nenge balobaka, soki na no kufeli to ko eba pasi ya baninga te. Ndeko na bino pena ba boma eboye na Masasi. To mona ta marche ya 3 personnes te. Kaka na ba interview, ko grimacer, ko loba, biso to ko réagir, to ko gréver, so ba boyi bino bo marcher. Une autre voie de s'exprimer, c'était de gréver. Ndenge nini, penza ba bavure policière ezali ko salama. Ozomona ke bakangi okara pona o clignota ki boete. Mais on les a nango eloko policière ko kika ko apprécier. Tango apprécier le bikara maman bala sima, otuni epoka ngela kingani tokei bureau. Type okei bureau futi mbongo tikalo yebelo ko bakangeli yote. Mais ce total taux, il y a pourcentage, il y a bano bazo sala kuluna. Excusez-moi, je n'accuse personne, mais mingi zaba na basoda. Ba kei bakuta na bango na coin. Na temps libre. Bakuta na bango na coin. Na professeur yazo mela Castel, pasteur professeur kuna zo mela Marula. Bazo beta masolo du n'importe quoi. Bazo na kasa celle qui va respecter qui. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote na balandignon sur ma mission TV. Topesi bino merci parce que bozalaka toujours wana pona kolanda biso. Liso likolo ya liso pona kozwa information. Lelo na vraiment na ba sujet moi mingi poteto lobela na bino concernant makambo ebele penza beaucoup plus na kolinga to lobela o ezali le retour ya ndeko defao o bisonyo soto yebi bato ebele bazali koloba. Est-ce que ezali actualité? Ndeko Congolais tous la ramoter mama bete. Tous la ramoter mama bete parce que na bino na biso to yebi que ndeko defao na ba actualité penza e bandaki koleka na tango ya ndeko Kabila balobaki ke ye azalaka na problème na ndeko Kabila et créer pas actualité et créer pas impact nango. Et alors lelo ndeko defo azongi na Kinshasa. L'artiste et musicien obino nyonso boyebi ya mboka na biso asala pe époque na ye. Il est de retour à Kinshasa. Je ne sais si le point de presse sera quel jour, mais tozo zelato yoka point de presse na ye mokoloni nyeko la penza za ko organiser ngo parce que concert na ye déjà tobi ke kozala na boulevard Triomphal ndenge tozui information to meke un peu ko tout na ye ndenge nini information sur makambo bisonyo sotoyo kaka oyo eningi sakape RDC pendant un moment bande ko ebele penza ba yebi. Alors après 21 ans azongi na mboka na ye, qu'est-ce que bisonyonso na bino na bisonini tokoki koloba? Parce que apesaka date moko période moko ya concert et rataka et fallait qu'il azonga Kinshasa azonga kate et Simba Kate. Lelo que le président Kabila n'est plus en place et sali que ya zongi. Et c'est sali parce que le président Kabila Kabonge o azalaki président nabiso pendant 18 ans. A longwende yango azongi et sali ba question il faut tout nae. Bato ebele ba bengi biso. O pona nini bokotia ndeko defa o lokola bino nyoso boke kuna ko sopana ba caméra ebele, est-ce que sali actualité? S'il vous plaît, tous à la ramité mamalamu. Tous à la ramité mamalamu.
parce que kozala motema mabe efutaka nango eloko te. Tozalaki tozosalela bino bémission oyo divertissement te biso tolingi bémission wana te boza ko distraire biso tolingi information ya makambo ezoleka na mboka. Ok, c'est bon. Ah, biso toyokaka bino parce que bino bozalaka bato oyo baportaka un plus na mosala na biso. Lokola toyokaka bino tomeka kosala oyo bino bolingaka tozwi tokati ya divertissement kwank tokati tosalela bino oyo bino bolingaka tokomi kopresentele bino bémission tozovanda to ilikolo actualité ya mboka toyela bino toyela o te bino kutu boye na boye bokotala tanto botali te. Et chef na biso pe supérieur o ayebi YouTube ndenge elalaka YouTube ndenge elamukaka soki atali alobi bon ok na lisolo oyo tomema bango na titre boye bokobenganga butu lokola moi oh bochela biso ba titre lokuta boye na boye tout ça et tout. On ne sait plus quoi faire. Il y a un moni que moni moto azalaka na jamais satisfait. Moto se satisfera vraiment na nyonso te. Parce que bokosala nyonso tant que moto azana est satisfait te okomona ke ekozala nango penza na litomba moko te. L'autre fois on a posé une question concernant FDCA. Jusque là on a eu réponse nango te nazo lukela bino pena moto yo akokoka ko répondre na ba question nanga pour na reposer pena na FDCA. FDC na minute o to benga bango ba perdant to ba gagnant nazo sukaka wana po tozo rara bazana kati ba négociation tozo ba négociation ngo kaka na ndeko Kabila to bakati si déjà na ngambo ya cash baki ba négociation siko soki ba kena ngambo ya cash ba poste o bango bazali ko exiger cash akopesa bango yango question mark ngabo bando benga mama question mark soki to kena ngambo ya FCC na ndenge déjà bandongwani est-ce que FCC akopesa bango lisusu ba poste o bango bazali ko senga 4 postes wana bazo senga premier vice ministre premier vice ministre poste bazo senga na quelques postes wana lisusu basengi moi 4 postes wana bazo senga o yango nde kota na bango o bango basengi est-ce que bandeko ya FCC bakopesa bango yango nakolukela bino moto o penza za habilité o akoloba pena ko répondre na ba attendement nanga. On va venir avec lui sur ce plateau et avec lui nous allons vous exposer les cas. Il y a ba question nyoso o bino bozali kotuna mais maman na likambo elali wapi na sujet nanga ya lelo mama ya likambo elali esika actualité moko ya somo na kati ya Kinshasa. Chauffeur, il y a 207 abomi Major Vicky. Major Vicky a koufi bongo mokolo. Donc depuis avant-hier, Major Vicky a outi koufa. Major Vicky a koufi. Ba soda bazali na kanda, ba policier bazali penza na kanda. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème qui s'est passé, ndeko Major Vicky azali police asalaka na police routière ndenge to benga PCR amoni 207 ezalaki koya bongo na nzela ya son cynique atelemisi mutuka 207 eboyi kotelema eyebisi ya longwa ye pa atelemi en tant qu'agent de l'ordre azali kotia ordre ameka kwa interpellé moto ya 207 le chauffeur a roulé à vive allure à tamboli likolo ya major à Koufi. Parce que je n'ai pas pu peut-être vous prendre de voice, il y a réaction, il y a un général Silvano Kasongo. Non, Nayoka. Excusez-moi peut-être mon général, vous allez me suivre peut-être depuis quelque part parce que sur YouTube qui par place à Rokotate, Tokotara partout et vous nous suivez vraiment de partout. Merci beaucoup. Le général Silvano Kasongo a réagi avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de tristesse. J'ai dit non. N'est pas l'obaka. Ce qui n'a no koufeli to ko ba passe baningate.
ensemble na bino mokumbi 207 moko bauta kobete masasi na 80 jours bolanda ba reportage wana awa na ma mission TV tokenda na sima ya famille wana totamboli na bango ti kino bakenda kokunda biso tozala ki wana telelo ndeko wana oya boma chauffeur wana ya 207 ti lelo amonana te mais ndeko Sylvano Kasongo alobi na micro ya radio moko de la place alobi chauffeur wana kima malamu parce que omoni tozaka kana Congo tokokanga yo tokokanga na biso yo kala mingi te parce que déjà 207 bachaki yango maboko mutu moko asignala ki bango place chauffeur akimela ki place asundolela ki mutuka bakende kocha yango maboko. Mais non, ça fait mal. Ça fait mal. Ba chauffeur kutu efala ki ba marcher marche na bango zala ki interdite. Ba telemela marche ya ba chauffeur. Et puis ba chauffeur paie. Nangambo na bango, vous n'êtes pas des vaillants soldats. Ndeko na bino pena ba boma eboye na masasi. To mona ta marche ya 3 personnes te. Kaka na ba interview, ko grimacer, ko loba, biso, to ko réagir, to ko gréver, so ba boyi bino bo marcher. Une autre voie de s'exprimer, c'était de gréver. Bolinga ki bo gréver, elinga ke komati na mato ya président de la République. Il allait avoir de reportages à la télé, partout, par-ci, par-là, dans de radios, pour dire que ndeko moko ya chauffeur a koufaki, yango ba chauffeur nyonso ba gréver. Oya biso soki moko a gréver, mususu abimi. On a kolia biso to liaka na taux du jour. Mais non, boza na solidarité ta. Parce que ceux qui bozala ki na solidarité, nde elinga ki kosala penza makelele bruit elinga ki salama batu nyonso balinga ki bazala informé. Tokei na likambo wana ya major babomiye batutiye et pas chauffeur à 207 major Vicky Akoufi. D'abord, premièrement, nous allons présenter nos condoléances de la part de ma mission TV. Nous sommes de cœur avec la police, mais la police bosala ka injustice te. Ndenge to kosenga penza na général Kasongo Sylvano bosala ka injustice te parce que bino pe boza batu likambo ekomela ki bato wana ekokepe kokomela bino lelo a ekweleli la police moko ya bino batutiye na nyonso batutiye chauffeur habité nga vraiment je pense que faut aussi la nana e kara une fois pour toutes bo sila ni na e. À chaque fois, dans l'année émission, Ndeko Sylvano Kasongo général, azo répondre, bavure réseau salama, bavure policière. Tozo mona yango, na ba marche, tozo mona yango, na nzela, na mituka, ndenge tozali kotambusa mituka, tozo mona, ndenge nini, penza bavure policière ezali kosalama. Ozo mona ke bakangi okara pona au clignota ki boete. Mais on les a nango eloko policière okika ko apprécier. Tango apprécier le bikara maman bala sima otuni epoka ngela kingani tokei bureau type okei bureau futi mbongo tikalo yebelo ko bakangeli yote même bala lobi na kozongela ngo lisusu te na kozongela yango mais pote la zongela yango te faut kosala nini ko sensibiliser ou carrément o meki ko sala reproche na mutu wana ebisi mbala sima so ko komi na place oyo o ko clignoter boye o sali boye to o sali boye o kozala malamu mingi. Ce qui te commis la police moko ya bongo, déjà si on va parler de la police routière, ce qui te recommande la police routière moko ya bongo, au moment que ko rendre biso service, o biso zaka so ba bengi pesa mikanda. O pesa mikanda carte rose. Ozana permis ozana nani carte rose, pesa carte rose, o pesa carte rose. Cha mupandi esili. Tango cha mupandi explication et bandi makambo bandi comme ko matati faut luka intervention so luka intervention te tant musu $50 yokotika la wana. Entre temps peut-être vous avez vos programmes bozana makambo na bino ya kosala momoni ke police routière et rendre au service te et bomelio journée na mobimbo moni ke journée moyenne continuer ngo lisusu boye ezate c'est mieux na katakara toute une journée perdue. Pour nani parce que la police a rendre au service. Et puis tu t'en me sous $50, bah PCOP
cause moko principale te ya likambo e poussé ti ba foutisa $50, ça fait mal. Ndeko Sylvano Kasongo, nous sommes de cœur avec vous, mais rendez aussi la population un grand service. Na interview na yo toyoke wakize mingi o babengi ba commandant ya ba département nyonso ceux qui bobengaka ya ba commune quoi, si on peut le dire comme ça. To ya ba station nyonso la police ezalaka bo wakize plus ba commandant. Na sepeli na question moko ya maman moko atuni bongo ba policier ba yaka kozwa biso mbongo na wenze. Oh mbongo a ticket, oh mbongo ya nani boy. Est-ce que bazali habilité? Vous avez donné un numéro. Et puis vous avez lancé un message. Au lancé message lobby na ba maman wana nyonso. Moto moko te. Ce qui a ekosenga bino mbongo na wenze, bo pesa lisusu. J'ai aimé le commentaire d'une personne. Oya lobby ndeko Sylvano. Bongo siko herba kanga kabilo comme maman soko pesi mbongo te a 8 ans mosusu 5 chaussures, to a 5 manga, to a batomson to 10 akei na yango. Orosala ni na minute wana. Benga numéro oyo. Je vais aussi rappeler le numéro pour toutes les personnes au bazar on a besoin. Ya ko benga la police pour na ba urgence. Eza numéro oyo eza online. Donc, numéro en ligne, ouvert, pardon. Un numéro très ouvert pour toutes les personnes au Balingaka. Bazana ba urgence Balingi Babenga. On a constaté que depuis un moment, il y a des gens depuis Kinshasa, Bazol en Abisso Pena YouTube. Peut-être ça pourrait les servir. Plus 243 99 0 39 82 39. Plus 243 99 039 82 39. C'est le numéro Fobo Benga. Alobi ba mama bo pesa lisusu mbongo te na wenze. Bo pesa lisusu mbongo te. Police akoya bandi ko sala o menace botola biloko pesa ye. Biso pe ba munyoso ekendaka na simplicité. Ce que Monica mutako mo menace mingi na PCK poisson ngo au calculer ton sous bénéfice non na gagnera déjà 800 francs, ceux qui na longoli 200 francs et kolongolangé le côté na pesa kaka. Mais ce que longoli 200 francs dans toute une semaine, au perdre combien? Au perdre ebele. Na lundi l'interview ndeko Sylvano Kasongo le général ba poser une question koyeba dossier ya chauffeur oyo akufa et comment na niveau nini. Atali sibiso apesi be exemple. Alobi omoni na bamboka lokola be États-Unis wana na New York. Basala ka ba enquête remona pendant 5 ans enquête zo salama. Si après 5 ans monique ba retrouver mutu. Mais attends. Si il faut se comparer na New York. Déjà garde-four exaté pour nana nous bateau bazo sala enquête. De moyens exatés pour na bateau bazo sala enquête. Est-ce que la police vraiment ba tiaka ba moyens pour na bateau ba qui ne sala ba enquête? Des policiers wana ba soupçon coûte mais pourquoi on a eu à lâcher, à relâcher ba policiers o ba kangaka mokolo wana pour nani? Ezo sala pasi parce que ndeko wana non bakanga ki était ba o bakanga ka bango wana ba liberaka bango pona nini tozo le bela ba bavure policière surtout yanzela bomona ki bino moko le président de la République auta ki kocha maboko na policier moko na roulage moko o azoko ko sala tracasserie ya makasi na nzela ya njili kuna pona nini? Lelo, tous on appelle un kesi ma toko accuser la police. Bah policier, boye na boye, tout ça et tout. Le général Sylvano Kasongo lobi to salignon so to changer même ba commandant, to changer ba commandant ezo simbate. Mon général, moi je vous proposerai une petite solution. Une meilleure solution de toutes les solutions que vous avez essayé de faire. Et ça comment c'est la batouana salaire. Comment c'est la batouana salaire, kopesa bango salaire oyo et kotali c'est que on nazo sala oyo ezo ko ressemble vraiment na ngate. C'est mieux na sala yango te parce que ekokitisanga. Nga nazora déjà autant. Et ça les nga nga déjà na gagnera neti $200 par mois par exemple, neti nga. Salaire na nga $200 par mois.
Si on a salaire déjà à 200 $, son ça likambo et ça valeur à 500 francs non kokate non loba o eko kitisanga et pesanga soni. Ce qui va coûter likambo 500 francs o eko salanga soni. Pour nini parce que na sera déjà 200 $ par mois. Mais mouton a 10 000 francs, 20 000 francs le mois. Il a toute une famille à gérer. Il a une femme, il a les enfants. Oh ba kendaka à l'école. Bana ba policier mususu kutu bazana batanga hali susute. Ce qui totali lelo na totalité. Topito sala calcul il y a pourcentage, taux il y a pourcentage. Ya bano bazo sala kuluna lelo. Moi j'ai été agressé devant le portail de la maison. Mère toke de la police, bazana suffisance ya nini. Ya ba garde. Il y a na poste na bango bazan suffisance il y a ba élément élément bazan mingité bazaka mi balé ceux qui va le bas se déplacer to moko na kuna ba se déplacer na munduki wana kuna tikali ye moko akotika la pas en danger. Pourquoi? Parce que possibilité penze zate mais ce to la taux il y a pourcentage il y a bano bazo sala kuluna. Excusez-moi je n'accuse personne mais mingeza bana basoda mingeza bana basoda mingeza bana basoda pour nini parce que bazo kende l'école te bazo 2 amis 3 amis ba influencer bango lobi kuna basani bazo bimana camp bazo ya ba opérer na cité bazo ngi na camp kuna déjà za la zone rouge mutu moko ta koki kokota kuna pour que kende ko meka ko influencer bango to pe ko kanga bango mutu moko ta okota kuna oko la plainte contre nani oko la plainte contre nani. Yemoko alobi na interview na lundi alobi oromona bana mususu ya bakulu na baye bakangi bango baye mais ozomona ke plaignant zoya te plaignant roya ndenge nini parce que la personne naebi même pas sika vandaka par exemple naebi sika vandaka te abimelinga comme une lumière abotolinga biloro nyonso alakisinga machette à grimacer nga kei et puis après demain na omone wapi pona mona e fona kutana nena nzela. Et si réellement, peut-être par l'intimidation, na kanga ki elonginaye, na kanga ki elonginaye, mais ceux qui na kanga ki elonginaye te par intimidation wana, eli koloba ke na kotika la lisusu koyeba ete, ndenge na koyeba ka ete wana, ata ceux qui lobi kuna ke ko sala opération place mususu ba reconnaître eba kangi parce qu'il y a bienvenu na ete, parce qu'il y a bi problème morote o ezali ko lié ye na mutu wana. Ce sont des comptes à rendre. Bazo ko sala ngo pourquoi bino bozo lia bino bozo mela biso tozo melate biso to vandi karaboye ba parents na biso basala ke lo côté bazo futa bango salaire à malonga te il devient de kuluna fonctionnaire ceux qui mbongo ya salaire na e mati bana na e ba kozala ba insignifiante lelo tozo kamwa bano bazo lo baba français est-ce que na ba école wana o bana na bazo kende ba professeur wana bazo futa ma totalement totali ba exposé ya ba nebele o basali. Ça fait rire mais tout c'est caté, c'est sérieux. École kwei, étude kwei pour nini. Ba enseignant bazo futa mamala monter. Ba pourcentage est comme sexuellement transmissible. Au pesinga nga pe na pesio. Tu me donnes ça, moi je te donne ça. En échange. Ça fait très mal. Mais le lot tozo tala, tozo lela. Eh, bana classe, bazolo balisu français malam. Akolo ba français malam ndenge ni na kati école ba comment kosola déjà lingala na professeur bazo beta na même boina maboko. Akolo ba français ndenge ni. Ba comment kokuta na bango na temps ya pause, ce qui a comment vous appelez ça encore? Na perdre de vue. Na temps ya récréation. Na université na bosani so tobinga ngo susu nini ba kei ba kutani na bango na coin na temps libre ba kutani na bango na coin na professeur yazo mela castel pasteur professeur kuna zo mela marula bazo beta masolo du n'importe quoi bazo na kasa celle qui va respecter qui. J'encourage le président de la République, il y a côté les mela, peut-être qu'au Kanga, ndeko il y a policier wana, ouais mais qui kosa la tracasserie nanzela. Mais est-ce que le président de la République a kena qui plus loin, il y a ko luka koyeba source, topé cause en tant que papa, il y a nation, ko luka koyeba nini penze tindi muto asale loko oyo, parce que papa ata moni mwana na yibi akenda kana suka. Yeba, moi nanga osoka yibi pourquoi?
nzoka mbongo nyonso oyo pesaka bana bazwa na bango yango te mama asombelaka yango bakabelo nde esali ke mwana koma na niveau ya koyiba po asimba mbongo kala oyo papa efaki apesa bango. Ça fait mal, on ne sait quoi dire. Le président de la République azali papa ya nation kolela ya population to pe kolela ya peuple. Président de la République fo ayoka yango ezali te lokola ndenge tolobaka na slogan oyo ya le peuple d'abord, misusu balobi le ventre d'abord, misusu balobi l'argent d'abord. Et kozala malamu mingi te en tant que père de la nation meka kolandela meka koluka source oyo ezo panza penza bambuma mabe wana po balobi ba commanda mususu pe bazali ba cause ya ba makambu wana ba commanda mususu bazali ba cause bango bato bazotinda bayaka na ba versement surtout routière fois ya na versement soki ya na versement te il fallait kolandela koyeba yazo uta na commandant na ezali nani département na ezali wapi. Bon tia comme à niveau ya kobima na nzela senga boye qu'est-ce qui se passe réellement? OK na noyau OK koyeba vraiment source ya likambo nini penze ezali ko se passer komona ke ba vérité mususu tant mususu le président vous ne maîtrisez pas oko découvrir en kuna na kati. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout. Merci beaucoup. Ndenge bolandi biso. Tozala ki na problème makasi lelo ya koluka koyeba. Qu'est-ce qui a fait de sorte que le général Silvano Kasongo allait la penza de tout son cœur concernant chauffeur Oyabomi Major Vicky. Elinko lobake général P ayoka kapasi. Ce qui a koufeli yaye. Yemoka lobi c'est un monsieur de valeur. Le monsieur qui est parti c'est un monsieur de valeur. Bato mosusu pe émission na landi balobi monsieur Silvano Kasongo le chauffeur aussi qui était parti il était aussi un monsieur de valeur pour sa famille, il était aussi un père de valeur pour ses enfants, un homme de valeur pour sa femme. Lelo ekweleli pe bilo na la police boyoka pasi ope bandeko mosusu pe bayoka biso tozali ko encourager te mais total ici kaka parce que c'était vraiment une douleur difficilement partagé. Voilà pourquoi biso ma mission TV to mekai kato sala un peu moi analyse moko ya mukie kaka ya pasi ya ndeko Silvano Kasongo ndenge azali ko exprimer yango na ndenge akebisi ba chauffeur mokolo ngo kuta kebisa kina ba étudiant o ba silisi o bazali ko tambola likola mituka baki ozala nani bakokanga yo bakokweisa yo. Alors biso tozala ki wana pour komeka kosala analyse mukie kotalisa bino o ezalaki maloba ya ndeko Silvano Kasongo biso pe toyoki yango tomeki pe kosala analyse mukie par rapport ya chauffeur wana ndenge tomonaka pe famille na ndenge elelaka famille na elela bana na ebalela ba photo na bango ti lelo ezali na kati ya ma mission bana balela baloba papa pourquoi sali biso boye papa est parti bana wana lelo toyebi te est-ce que bazali kozwa bango en charge na gouvernement to pe na la police? Question mark. Pourquoi? Pour Koko mapenza mosika na likambango tellement etikala déjà kaka boye toyebi lisusu te. Lokola général akomi kotalisa biso ke ezali na bamboka mosusu basalaka ba enquête lokola na ba Abuja kuna romona boye basali enquête pendant 3 ans après 3 ans bazui résultat biso pe Congo to komi lokola Abuja to komi lokola New York to zela résultat ti mokolo ekobima nde tokoya lisusu pona totalisa bino ndenge moko alobi mokolo bakokangaka policier oyo ameki ko sala chauffeur mabe bako présenter na miso ya presse biso tokokende na ba caméra na biso mokolo pe bakokangaka chauffeur oya touti major avant-hier biso pe tokokende na ba caméra na biso pona tolakisa bino. Merci na bino nyonso bozalaki ebele pona kolanda biso. Merci na bato ba comprendre pas si na bato ba comprendre te ceux qui comprendre vraiment message na nga lelo te topé analyse ya mokene ki nango lelo mais ka kobenga biso na ma mission TV na numéro na biso ya ma mission TV to kozanga te ko meka ko pesa bino plus des éclaircissements na sujet oyo to lobeli lelo ya chauffeur akufaki policier à Bomaki na ya major akufi policier à Bomaki. Pardon, il y a major akufi chauffeur à Tutaki. Côté kuna ezalaki policier à Bomaki, côté ezalaki chauffeur à Tutaki.
merci na bino nyonso tokutani bongo mbala sima pona numéro mosusu ya tosolo la mboka tokozala lisusu wana pona kopesa bino ba information mosusu mais pona lelo tosuki awa na pesi merci na bato nyonso balandaka biso na de partout, le kola bandeko ya FMI na Afrique du Sud, le kola bandeko ya RDC Monde na Lausanne, maman Pauline Lumumba, merci beaucoup, merci na ba nyoso yanga. Oh balinga kanga na ba ope balinga kanga tenga na linga kabino na porta kabino na motema pona zalaka wana pona kosala mosala pona bino. Merci à vous tous, on se retrouve prochainement pour d'autres actualités. Entre-temps, portez-vous bien. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.